Lazare pe baninga ya Yesu na Martha nini ekomelaki bango mukanda ya Yohane on asengi na bino soki likoki ezali to fungola ba Bible 3 kino na 26 pe to rotanga verset 33 kino na verset 35 soki kokomi na mukanda ya Jean otangi kufa ata mokolo moko te ondimi yango na verset 33 kino na verset 35 nini esalemaki na nsima ntango Yesu amonaki Maria azali kolela pe bayuda oyo bayaki elongo na ye bazali kolela ayokaki mpasi mingi na kati na ye pe abulunganaki alobaki molalisi ye wapi alobaki na ye nkolo yaka kotala Yesu alelaki abimisaki mai na miso tomoni ete likambo etali liwa epesaka bato nyonso mpasi meme Yesu oyo azalaki na lolenge ya bonzambe kasi ntango alataki nzoto ya mosuno biso tozali na yango nini emonaki ntango moko ya baninga na ye bakufaki asalaki nini abimisaki mai na miso yango ezali na yango likambo ya mabe te mpona bato oyo nyonso babengami bakristo bakoka kolela ntango oyo babungisi ndeko na bango kasi likambo ya ntina ezali ete oyo mama ye mabe ayebaki yango ntango azalaki na bomoi ayebaki ete atako akokufa kasi nzambe oyo ya ye akokosa na ye te ndenge kaka Yesu amonisi yango na mukanda ya Yohane toti kotanga azalaki na elike ya lisekwa ayebaki ete na nzela ya bokonzi ya Nzambe akozongisama na bomoi na yango pe na bwanya na bosembo oyo azali na yango na nguya mokano na ye ezalaki ata moke te ete biso bato tokoka kokufa kasi tokoloba nini tozala mwa babiblia mpona komona historique epai wapi liwa eutaki liwa ebandaki ndenge nini eske ezalaki na kati ya mokano ya Nzambe na mokanda ya ebandeli na chapitre 2 na verset 7 tokotanga na verset 15 kino na verset 17 et puis tokotanga Genèse toujours donc na chapitre 3 pe verset 19 na verset 2 tokomona ndenge Nzambe akelaki liboso moto mokolo okolia yango okokufa mpenza tomoni likambo yango ndenge esalemaki na verset chapitre 2 verset 7 tomoni akeli mutu ntango akeli mutu atiaki ye te na esika oyo mobulu ezalaki esika oyo salite ezalaki na verset 15 pe verset 17 abongisaki eteni moko na mabele oyo epai ebengamaki elanga Eden nde ezali epai kuna atiaki moto nde na kati ya elanga Eden ntango atie moto oyo akelaki apesaki ye bainstruction nini apesaki ye amonisaki ete oyo nyonso ezalaki na kati ya elanga lokola nzete akokolia mbuma na yango sauf mbuma ya nzete akoyeba mabe na malamu mokolo ya kolia yango akokufa kasi nini emwanaki toke sikoyo na chapitre 3 ya toujours ya mokanda ya Genèse na chapitre 3 na verset 19 na motoki ya elongi na yo okolia lipa ti okozonga na mabele mpe owutaki kuna mpo ozali putulu pe okozonga na putulu nini emwanaki Adama na Eva baboyaki na bango kolanda moto asalaki bango nyonso oyo apesaki bango bomoi pe oyo atiaki bango na esika oyo bazalaki na nyonso ebongaki mpona bango baboyaki kotosa etinda wana ya kolia mbuma ya nzete oyo ya bomoi baliaki yango na nko yango esalaki ete bakoka kobungisa bomoi ezali esika wana nde liwa ekotaki na mokili pamba te liwa ezali conséquence ya lisumu ya oyo Adama na Eva basalaki na yango na chapitre 3 na verset 19 ya mokanda ya Genèse nde epai makambo nyonso toza komona nde Nzambe alobaki na Adama na Eva ete bakolia na pasi ni makambo nyonso ya bomoi na bango ekokoma pasi komi na mokanda ya Romain on asengi na bino tokoki kofungola babiblia elongo Romain chapitre 5 verset 12 wana eza ntina oyo biso mpe lelo atako tozalaki na biso na elanga Eden te tobungisaka bomoi
yango wana kaka ndenge lisumu ekotaki na mokili mpona moto moko mpe liwa mpona lisumu ndenge moko mpe liwa epalangani epai ya bato nyonso mpo bango nyonso basali lisumu. Tomoni ete balobi kaka mpona moto moko oyo asalaki lisumu yango epanzani na mokili mpe kaka mpona moto moko lokola asalaki lisumu oyo ebotaki liwa mpe liwa yango epanzani. Kasi ndenge nini tokoki koloba likambo yango eza solo tokanisa mosusu ndenge bato oyo basalaka babrike tokanisa mashine oyo babetelaka babrike soki mashine yango ezali na défaut to eza ya kobumbama tokanisi boni ata balobi babeta 1000 sac ya sima basima wana ekobima na tutwa soki moke te ekolanda kaka forme ya mashine ya brike oyo babeteli yango. Ndenge moko mpe ntango Adama na Eva basalaki lisumu Nzambe alongolaki bango te kwa kosala bato mosusu ya kokoka kaka na union ya Adam na Eve nde oyo bakomaki bato ya kozanga kokoka oyo bakoma ekanamaki na bango bakoka kokufa nde basalaki nini babandaki kobota bana yango esali ete biso tokoka kozala badesanda ya Adam. Yango wana tosalaka nini tokufaka kasi atako bongo Nzambe atindi biso te apesi biso elikya nini elikya ete akosala nini na mokanda ya emoniseli to apocalypse to révélation mpona bao baza na babiblia mosusu alobi nini sikoyo akotika biso kaka boye ndenge tozali kozoka bapota na motema ndenge tozali konyokwama na nzela ya liwa mpe makambo mosusu ya mpasi na mokanda ya apocalypse to mpe révélation bao baza na mona lingala eza emoniseli chapitre 21 apesi elikya kitoko oyo mosika te makambo tozotanga awa tokomona kokokisama na yango. Alobi nini biblia elobi mpe akopangwisa mai ya miso nyonso na miso na bango mpe liwa ekozala lisusu te matanga te koganga te mpasi mpe kozala lisusu te makambo ya kala eleki. Tomoni makambo malamu oyo Nzambe akani mosika te na nzela ya bokonzi na ye alobi ete akopangwisa mai ya miso ya biso nyonso mpe akolongola liwa matanga ndenge tosangani awa ekozala lisusu te mpe bampasi makambo nyonso oyo tozokutana nango lelo Bible elobi ete ekokoma makambo ya kala. Tolobi boni eske makambo yango ekosalema mpenza ola nini alobi mokanda ya Esaïe epesi biso réponse yango ebondisi biso ekonfirme biso ete makambo totangi na mokanda ya apocalypse to mpe révélation ekokokisama mpenza. Kozongela ngai te soki ekokisi na ino likambo na yango te kasi ekokokisa mpenza nyonso oyo ekosepelisa ngai mpe ekolonga mpenza ti oyo natindaki yango. Tomoni likambo yango Nzambe oyo alobi ete maloba nyonso oyo eutaka na monoko na ye ezongaka te epai na ye soki nanu esali oyo yango resultat te soki nanu ekokisi ntina oyo alobaki te. Na ebandeli mokano na ye ezalaki ete bato bakoka kozala bomoi libela na libela. Na ebandeli akelaki liwa te ndenge mpe amonisi ete na mikolo eza koya akolongola liwa lokola likambo yango na miniti oyo nano esali te tozokontinue kobungisa bandeko na biso na nzela ya liwa tosimba ete mosika te maloba oyo elobami na Esaïe chapitre 55 na verset 10 ekokokisama. Nzambe akokokisa yango akolongola mpenza liwa mpe na mapasi nyonso. Biblia emonisi polele esika moto oyo akufi akendaka. Bible elobi yango na mokanda ya Ezekiel na chapitre 18 verset 4 pe verset 20 totanga mbala mosusu tomitungisamaka nde tomonaki na ebandeli mpona bato bakufaka ntango tokufaka tokanisaka mbala mosusu tokendaka na esika moko ya konyokama makasi mpo bato ya bomoi bayebi ete bakokufa kasi
bakufi bayebi ata eloko moko te bazali lisusu na bano te mpo bato babosani makambo oyo ekoki kosala ete bakanisa. Tomoni oyo Biblia elobi mpona bakufi ezala mama ye mandenge alali wana ayebi na ye lisusu eloko te mpe azali na eloko moko oyo akoki kokanisa te. Kasi na verset 12 Bible ebakisi likambo mosusu nyonso oyo loboko na yo ezwi mpona kosala nsala yango na makasi na yo nyonso mpo na mosala ezali te mikano te boyebi te bwanya mpe te na nkunda esika oyo ozali kokende. Tomoni ete na nkunda epai oyo tokendaka oyo bakendaka kotika biso ni mayele ni bwanya ni pososoli misala mikano kuna ezali te. Soki moto akufi nyonso ya ye esali nini esili. Ndenge moko mpe mokanda ya Psaume chapitre 146 emonisi yango verset 4 oyo soki totali na babiblia na biso tokomona ete ntango moto akufaka ezali na eloko moko ebimaka epai na ye mpe ezongaka na mabele kaka na mokolo yango makanisi na ye mpe nyonso esili. Kasi tokoloba nini? Biblia epesi elikia mpona bamilio ya bato ebele ndenge tosangani awa ete na mikolo ezali koya ndenge kaka Yesu amonisaki epai ya Marie, Martha mpe bayuda mosusu ete Lazare akozongisama na bomoi. Biblia epesi biso mpe elikia yango mpe mowei azalaki na yango ya kosala nini na mikolo ezali koya akozongisama na bomoi. Mpo nini tolobi yango? Yesu Kristo ntango azalaki na mabele amonisaki ntina ya koya na yawa na mabele ezalaki mpona kosala nini? Na mokanda ya Matthieu chapitre 20 na verset 28 amonisaki ntina iwa etilaka biso tokoka kokanisa ndenge tozali kotambwisa bomoi na biso. Na yango ndenge tosangani awa je crois liwa ya mama Ema eza kointerpele moko na biso tokoka kokanisa na lolenge nino aza kotambwisa bomoi na ye. Ntango toza kotambwisa bomoi na biso malamu tosengeli koyeba ete toza mpe komisalela nkombo malamu na miso ya Nzambe. Yango Yesu alobaki ete na kosala malamu ete tokoka kosala misala ya malamu na bomoi na biso nandakisa ndenge mama Ema asalaki yango kosakola sango malamu koteya bato mosusu bakoka koyeba ete na mikolo ezali koya Nzambe abongisi bomoi ya malamu mpona bango. Ezali likambo oyo ya kotuya eza lokola toza kobibombela batrésor caché na likolo. Tokanisa mbala mosusu moto akokozala na bamilio lelo alobi ake kotia yango na banke. Soki lelo banke wana ezwi moto moto yango akoloba nini? Tozwa kaka ndakisa ebele ya bato bazalaki na mbongo na biaki lelo biaki ekweya eske bato yango barekipera bambongo yango? Kasi moto aza koluka komibombela biloko ya motuya na likolo koluka komisalela nkombo malamu epai ya Nzambe aza kobomba esika oyo miyibi bakoki koyiba te bampesi mpe bakoki kolia yango te. Soki toza kosala misala malamu na molende mpe toza na bizali oyo esepelisaka Nzambe tosengeli koyeba ete toza kosala likambo moko ya kitoko. Topesi matonde epai ya ndeko Kasongo ndenge amonisi biso bilikia oyo mama Ema azalaki na yango. Vraiment topesi matonde esengi epai na biso tosepaki. Programme ezali boye na nsima ya mwa bangonga oyo mpe mwa babiliti tokokende na morgue. Tete tokomi na morgue akokimisa ebele mbala moko tokokende na cimetière. Ntango tokokoma na cimetière lisolo toyoki tokoka mwa résumé na mwa moke ya mobati ya ebimaka kati ya balata lolenge ya programme na biso na témoin ezali ndenge yango ndenge tosali tosangisaka makambo mosusu te tolanda kaka programme na biso ndenge ezali. Alors mpona kosukisa tokoyemba oyo bayebi ndenge batiko bayembaka nzembo numéro 151 après na nsima tokosukisa na likwala ete
Yehova Nzambe, muzalisi ya bolongo mobiba, tato ya bolingo, Nzambe oyo abondisaka bato ya mitema etutami, toye komitika na se ya makolo na yo, mpona komonisa botondi oyo tozali na yango, epai na yo, na ndenge osilaki kozwa mibongiseli, kitoko ete okoka kotia ebongiseli ya kozongisama na ya bomoi na kati na biso. Na yango tozali penza kotonda yo mpona mbala mibale. Tozali kosenga na yo ete okoka kobondisa libota ya mama Ema oyo na ngonga oyo bakomona ye lisusu te kino ntango oyo resurrection koya. Tika ete lokolo ozali Nzambe oyo abondisaka bato ya mitema etutami okoka kobondisa mosangani moko ya libota oyo. Yango tozali koprofite na libaku oyo mpona
otika bibongiseli nyonso etikali kozwa mawa na maboko na yo nsima ya kolongwawa toza kokende na mort mpe na mort tokozwa ebembe mpo tokende nango na cimetière na yango tosengi na yo ete okoka kozala na biso baangelu na oyo ya sembo mpe ya nguya bakoka koakompanie biso toyebi ete mituka oyo tokomata esalami bongo na maboko ya bana bato mpe bashofer oyo bakotumba yango bazali bato ya kozanga kokoka na yango toza na posa ya libateli na yo tika ete makama nyonso oyo ezangi kokanamela oyo ekomelaka bato na mokili okoka kobatela biso na yango na boete lokola tozali kokende na kimia kokoma na kimia mpe bozobi na biso mpe kokosimbama na maboko na yo limbisa biso mozalisi epai nyonso toyebaki kosala yo mabunga na elobeli na etamboli na makanisi tosengi na yo okoka kotatela biso yango te toza na kondima ete yehova okookela biso libondeli oyo na nzela ya yesu oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso amen. Libota ya mama Emma edelege ngai na tuna bino mutuna oyo eske mama Emma azalaki na nyongo na bino to pe eske bino bozalaki na nyongo na ye. Bon, libota bandeko ya témoin de Jéhovah balobi que mama Emma azalaki na nyongo na bango te bango mpe baza na nyongo na ye te basali ngasi na boye c'est-à-dire il n'y a rien. Merci beaucoup. Bomoilelwe zamukuse mingi lobi Yesu kipenza liwa eko ya lelo tolobi epesaka ndemawa soki moto we akosekwa nde yokaelaka nzambe bakufi yo okobenga okose kwisa bango boko yoka posaya musala mabokono tokoba koja elikia akose kwisa biso tozwa bomo libela boasa laki biso nzamba bosa nakabaninga te ata oyo bakufa oyo baza na motema na ye nzambe akosekwisa nasima bomoi ya solo solo paradiso ya seko yo okobenga okose
l'image de nous, la nécropole entre terre et ciel, c'est ce qui justifie suffisamment cette cérémonie en son lieu. Nous devons aussi comprendre que si la nécropole entre terre et ciel a été créée, c'est pour vous accompagner toujours le mieux possible de partager à jamais avec vous pour ce moment difficile. Nous allons garder les quartiers à Mami et Manon envoyés par des bouteilles plastiques. Si vous avez des lots, ce qui fait très chaud, c'est votre droit de consommer cette eau ici. Laissez-nous les vies dans le jeton, dans les poubelles qui sont devant nous là, puisque nous évitons, comme je l'ai dit, d'aller les jeter dans les quartiers qui accueillera notre très chère Mamie Emma Oké. Voilà, ça c'est de 1, 2, 2. Si vous êtes venu pour la toute première fois, sachez que dans le grand bâtiment là devant nous, à notre gauche, nous avons prévu des sanitaires pour installation hygiénique en toilette pour dames et messieurs. Pour les dames, c'est là au crayon, c'est indiqué, toilette un peu, mais c'est juste derrière, mon camion jaune. Par moments, certains méchants ici pour des viands viennent avec nous, ils viennent pour autre chose, pour nos téléphones, nos sacs à main, nos porte-monnaies, parfois aussi nos véhicules, nos motos. Que chacun de nous soit aussi vigilant. Merci de votre compréhension, surtout de votre étroite collaboration. Je vais introduire ce mot d'accueil relatif à l'animation du Mami Oké Yao Emma, notre très cher, par cette citation qui nous dit ceci, je cite: dans la vie, il y a des choses plus douloureuses que la mort, car la mort n'est qu'un instant, mais une vie de malheur et de souffrance, et continuelle et détruit l'âme et le cœur de celui qui l'endure. Fin de citation, c'est d'après Alexandre. Avec chère famille, parents et amis, frères et sœurs, la présence sur ces parvis de la nécropole de Kinshasa, de personnes venant d'horizons si différents, pour accompagner dans son dernier voyage sans retour sur terre, Mami Oké Yao Emma est un signe qui ne trahit point l'amour et l'amitié qu'elle portait pour chacune et chacun d'entre vous. Ce pourquoi notre souhait est de lui rendre ce dévouement solennel à travers cette cérémonie empreinte de dignité et d'humilité, tout en présentant nos plus sincères condoléances à toute sa famille ici réunie. De la vie de Mamie Emma, on retiendra que les descendants de la lignée parentale Yao Paul et Wadifula, du village Kibongo, au secteur d'Aluba, territoire d'Aboujou, le tout dans la belle et douce province d'Orsa du Maniema. Elle a vu le jour le mardi 5 mars 1940 à Kindu. Et voilà qu'elle s'en va ce jour dans la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, au premier rang desquels sont de feu Marie, en quittant immobilement ce monde le samedi 16 novembre 2024, ici à Kinshasa, loin de ses terres natales, après une traversée terrestre élogieuse de 84 ans. Son parcours ici sur terre fut ponctué par, premièrement, une vie familiale de mère, grand-mère, arrière-grand-mère et arrière-grand-mère qui n'a ménagé aucun effort afin de répondre aux attentes et besoins de sa grande famille, particulièrement ses 6 enfants, ses 34 petits-enfants, ses 31 arrière-petits-enfants et son arrière-petite-fille, en leur procurant bonheur et joie de vivre dans l'amour et l'unité familiale. C'est pourquoi nous lui sommes reconnaissants aujourd'hui. Secondo, nous retiendrons qu'elle a mené une vie communautaire différente, témoin de Jéhovah, de la salle du royaume, Colombe, Lingala, Paris, en France. Eh bien, elle avait le sens du bonheur communément partagé. Son visage était le soleil qui vous invitait chez elle et son sourire la fenêtre qui s'ouvrait sur son sens de charité. Elle qui prônait sans cesse l'unité et le pardon. Femme serviable, elle était aussi maman accueillante, calme, douce et toujours souriante. Mes chères familles, ainsi vous vous souviendrez aujourd'hui et pour toujours de notre très chère mamie Oké Yao Emma qui sera inhumée ici à la nécropole de Kinshasa, et cela dans les quartiers ici, VIP ici sur la L5 numéro 224B de la rue des Colombes dans la commune de Lancé. Je reprends notre très chère mamie Oké Yao Emma sera inhumée ici à la nécropole de Kinshasa, et cela dans les quartiers au carré familial ici sur la L5 numéro 24B de la rue des Colombes. Au nom de toute l'équipe de la nécropole,
entre Terre et Ciel et de ses partenaires, dont l'Hôtel de Ville de Kinshasa. Nous réitérons vous, chers familles, parents et amis, frères et sœurs, nos plus sincères condoléances et vous souhaitons un bon retour à domicile. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, chers familles, parents et amis, frères et sœurs. Nous allons nous lever tout en formant de rangées derrière les corbillards et nous accompagnerons notre très chère Mamie Emma Odé Yahweh à sa nouvelle adresse physique. Bon retour chez vous, encore une fois de plus, et surtout excellent suivi. Merci.
le verset 14. Job asengaki epai ya Jehova Nzambe likambo nini po mama emakote mpe ayebaki yango mpe akangamaki na eliki yango. Soki bokomi natangi boye, soki moto akufi akoki kozonga lisusu na bomoi, nakozela mikolo na ngai nyonso ya bowumbu nti ntango kobondisama na ngai ekoya. Okobenga ngai mpe nakoyanola yo. Okozala na mposa makasi ya komona lisusu mosala ya maboko na ngai. Mama Emakote ayebaki likambo oyo, ayebaki ete misala nyonso ya malamu oyo asalaki ekokende pamba te. Ntango bokonzi ya Nzambe ekoya, Nzambe akobosana ye te. Kasi makambo nini oyo bokonzi ya Nzambe ekosala andakisa na we etali liwa. Na mukanda ya 1 Corinthiens, na chapitre 15, na verset 54, kino na verset 57, totala siko makambo bokonzi ya Nzambe ekosala. Kasi ntango oyo ya kokola ekolata kozanga kokola pe oyo ekufaka ekokufa ata moke te, na yango likambo oyo makomami elobi ekokokisama ete liwa elongolami mpo na libela. Liwa wapi bolongi na yo, liwa wapi etubeli na yo, lisumu ezali etubeli oyo ememaka na liwa. Nzambe azwa matondi mpo azali kopesa biso bolongi na nzela ya nkolo na biso Yesu Kristo. Tomoni makambo kitoko ekosalama na se ya bokonzi ya Nzambe. Nzambe alaki ete makasi oyo liwa ezali na yango lelo ekozala lisusu te. Mpona nini akolongola oyo ezali biliki ya kitoko oyo mama Emakote azalaki na yango. Yango esalaki ete atako maladi akoka kokangama toujours na Nzambe na ye oyo azalaki kosambela. Toko kosukisa na libondeli. Jehova Nzambe na biso, mozwi ya buya nyonso, mozalisi ya molongo mobimba, tondisami na esengo pamba te, epai mosusu atako mitema na biso etutami pamba te, tosili kobungisa oyo azalaki ya motuya kati na biso. Nzokande epai mosusu yo na nzela ya makomami osalisi biso ya komona ete akei na ye kaka kopema. Mama Emakote akufi te kasi alali pongi. Pamba te na mikolo ezali koya mosika te okosalela mokonzi Yesu mpona kozongisa mama Emakote na bomoi pe bandeko nyonso basila kokangama na motambo ya liwa okobosana bango te, okozongisa pe bango elongo. Tozali kozela na motema ya kokita komona ntango oyo maloba oyo ewuti na maloba na monoko na yo ekokokisama. Tondisami pe na esengo pe toza komonisa botondi epai na yo mpona bolingo oyo omoniseli biso na ndenge ozalaki na biso uta na ndako na mort pe osali ete tokoka kokoma malamu na esika oyo toye kotika ndeko na biso Emakote. Na yango mozalisi tozali kosenga na yo ete yo ozali mobondisi monene okoka kobondisa libota ya mama Kote. Tika ete bomoko bolingo oyo ye alonaki kati na bana bakoko nsima ya liwa ya mama mobulu ekwa kokota na kati ya libota te. Awa pe tolingi kozonga tosengi na yo ete okoka kosunga biso na lisalisi ya baangelu na oyo ya sembo ya nguya bakoka kobatela biso po ete moko na biso tokoka kokoma malamu. Mosika na biso makama nyonso ya kozanga kokanamela oyo ekomelaka bato na mokili oyo. Kozanga tembe wana tokokoma na bandako na biso mozalisi tokozanga te komonisa botondi na biso epai na yo. Tika ete okoka kolimbisa biso bipai nyonso toyebaki kosala yo mabunga pe toza na esengo pe tondimisami ete libondeli oyo okokela biso yango na kombo ya Yesu oyo azali mokonzi na biso pe mobikisi na biso. Amen. Amen. Non. Ok. Comme ça, tout le Canada va faire naturel ce qu'ils allaient. D'accord. Ça là, il y a couverture à Cabo. On va prendre les 45 minutes. Comme ça, tout le Sénat, pourquoi c'est un cas, pour disponibiliser 2 ou 3 personnes. On va assister, mais ça là, il y a couverture à Cabo.
assisté à la couverture à Cabo. Triplex. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.
les salades, nous vous prions de pouvoir vous servir. Ouais, les salades, chacun peut se servir en passant. C'est moi qui sors, c'est bien. Ouais? Ouais, du bord. Du bord. Je disais que pour les salades, chacun peut se servir en passant. Chef. Ça va, on y va. Chef. Voilà. La maison de tes rêves. Ému le cœur battant pour tomber dans tes bras. Dieu vaincra la mort, restera l'amour dans un monde nouveau. Allez, Carl, moi je déteste ça. Tembo, mais la tembo. Viens à la tembo. Bien, hein?